Covid. Balobi qui est na Covid, qui si makasi eza alimentation. Babi qui est na période de Covid, photo lia bilia o ezoko renforcer biso, ba anticorps, système immunitaire na biso faut comme makasi. Na bilia to na bilubu, biloko nini oyo okoki ko tia en avant lelo na maladie oyo ya pandémie otoza nango pour renforcer immunité na biso photo lia ka mingi nini na bilubu na biso leo ni to koko tia ka mingi. Alors on a conseil na opesa ya liboso. Mama papa Rolanda biso kozangisa légumes te. Légumes eza vraiment na place munene na kati ya cuisine to na kati ya vie ya mutu. Et puis conseil mbali na opesa ezali poisson. Toda la tendance mingi ya okima mbisi ya kolia beaucoup plus ezali viande. Surtout viande rouge. Eza viande moko to linga ngombe, to linga olia ngombe, to les taba, to les bois. Mais pour la santé, moi je préfère kolia poisson. Donc kolia poisson, au saleli papa légumes, au saleli bana légumes, bolé sa bana ba légumes, c'est très important. Et ça a plusieurs façons de savoir les légumes. Au monde, tu laisses les légumes, ou laisses papa légumes. Papa faut aller bien pour la santé malade. Tu as les légumes belés, tu as les dongo, tu as les bangaïngaï, tu as les épinards, tu as les pondu, tu as les biteku. Et ça au chalet ba modèle à rolamba. Et puis tu as les poissons la banda kuna biso. Ana poto, tu as les malangwa, tu as les bangolo, tu as les bambi, c'est un modèle belé. On peut ezala bana ezala papa ezala payer mon maman et puis toujours sur la mafuta dans moment pareil pour éviter mafuta. Mafuta pour éviter vraiment. Merci maman. Et bon on a comme été ba vitamine et là on a des épices de na mona poivron et na vitamine boy bitungulu nini tout ça et là on y photo privilège rapé na cuisine na biso pour même la biso ba vitamine na nzoto. Alors na opesa balandi ya Grâce Cuisine merci. Boidanga makas papa moko tapesa nga ida mama soko occuper bora ko aider biso pour expliquer de tolobi nanga poivron azana vitamine nini litungulu azana vitamine nini na sela pe mingi persil persil nga pe na kina no mona persil avant na linga sur la persil te mais ça très bien biso ko tali ba biloko to na ba matungulu ba ail ba persil ba poireau au mona ke ezo pour ça kolongo na kata nzoto te même na libanda pona ba po ya bato ko posela ba biloko wana naturel matungulu affaire peut-être masque ya persil a tene longi au monde de daka bénéfique pona quantité et za pe pona libanda donc biloko nao o équilibré kaka o tiate o tie bulbo ma aina na mbisi moko wana pe ça ne va pas mais azanga te donc aya za très important dans la vitamine mais maka je suis na Google soko beti chaque eloko ba olakisa yo bien fait dans la santé et puis ko exagérer té eza quoi ba kurkuma eza biloko na Congo ezebele mais ba tebe ba bien faire kurkuma té eza la pona nzoto eza la pona po na ba mebele to na batanga wisi to na céleri to na ba biloko ebele ko to ko sala ka légumes kaka ya poireau ya poivron ça les légumes olena loso. Donc ils ont vraiment très bien pour la santé na biso. Oui. OK. Merci maman et nanga ki pe na rotika pour préparer les biso mais ça peut-être